Biku to komona lisusu pepele lisusu. Eza échoué par rapport ne bolé bambongo soi-disant. Wana siko ndio banoke na polémique na linganga ngote toza pepele. Merci. Matanga ba papa wemba eza gouvernement. Matanga ya ngana mona mutu musuku take olakisanga na place tokundi mundweri par rapport à place bakunda papa wemba. Oko petozali yango na déplorer. Neti mindondo akufi boye. Oh sutuka tito kuna mindondo tokundiaka na mbongo. Oh maman Oliva pesa ki. On a pesa ki. Biso moko ba artiste. Wapi pe par na biso pe tokena ngo na famille hein. Ya biso pe yango. On m'a coupé les bras. On m'a coupé les bras. La façon où j'étais avec Mindondo, et quand on m'a appris que Mindondo vient de mourir, ça m'a fait mal, totalement fait mal. Je ne me retrouve pas et j'ai un choc. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mindondo, j'ai travaillé avec Mindondo, j'ai fait beaucoup de choses avec Mindondo. Je ne parviens pas à vous expliquer. Merci beaucoup. 50 000 $. Combien? 50 000 $ aux familles. Et bimisaki et plutôt en fait famille de balobi qui 50 000 binonde association d'artistes bozuango na maboko ya maman Olive Lembe. Est-ce que c'est solo? Bon. Omoni na mukile. Oui, proverbe moko eloba ke so kuti mutazo zindane bale. Kotandre liboko te obiki c'est potam muso asani. A obenda oboku fana elongo. Nde réponse na pesi nelongo. Les fans et tout le monde de nous soutenir parce que nous avons perdu quelqu'un. Nous avons vraiment perdu une dame qui savait faire, qui savait. Kadi malo du bamba 50 000 $ ou avoir ma moyenne du tunga Olive Lembe mufeshe kuji baba artiste bo era pesha famille wa Mindon au malo maf manen 50 000 $. On voit mon 50 k. Nen benemuchima. Internet, vous qui êtes éparpillés à travers le monde, de suivre votre très belle émission. Cette émission qui est diffusée sur Kouli Média de Télévision, présentée par Zachary Mwamba, le petit Zach Letoza, à l'hôpital de cinquantenaire. Et si Kanini, au Bino Touboza Rosela Boyebi, qui est levé à corps et actrice Mindondo, ils ont bima Lelo, mercredi 14 août 2019, et ben itinéraire est un peu moins belé. Après Kobima Awa, et ok bon na RTNC boyebi ki a travaillé ki bongo na groupe Salongo bongo basaki bongo koleka na RTNC après RTNC ke bongo ballet national sekani na zai ko sala pe ballet après ballet to kende bongo lemba nde et ko sala bongo exposé na stade de Martyrs na yebi ke déjà toza déjà wa et karane to lobaki Kouli Média ça toujours musala. Merci na maman Françoise Vita et merci na cordon Tony Makonjo, merci na superviseur Thierry Vita. Merci na Elisa Lembe, la grande dame au finuko ya Luanda na Kabinda. Elisa Lembe ozo séjourné bon awa na Kinshasa. Merci na Patience Mukendi PM en direct de Benin et sur Ozakuna. Na ebika ma mutu ezo le kitoko. Nyon surtout to peska na maboko ya moko yeme. Merci na Joli Mwadi. Mwadi aba Joli en direct de Paris. Merci na Junior Umberto Modé wa Manakio toza bongo awa na hôpital de cinquantenaire. Toza kotambusa micro na biso et na ba artiste comédien oyo ba ye bongo ko partager. Et mawana moko ya bango Mindondo Solange ou te kotika biso mikoleleki to ça bon a toujours pour continuer toujours musala Dieu donné totambusa micro na biso déjà pour to solana bandeko. Merci beaucoup tous les cas. Merci beaucoup to ça bongo na lufa et to ki moi ba rimer que non 50 000 $ et bimaki pour l'association de nos artistes musiciens et pas Olive 50 000 $. Combien? 50 000 $ aux familles. Et bimisaki et plutôt en fait famille de balobi qui 50 000 binonde association d'artistes bozuango na maboko ya maman Olive Lembe. Est-ce que c'est solo? Bon. Omoni
na mukili. Oui, proverbe moko elobaki so okuti mutazo zindane bale. Kotandre liboko te obikisa epota muso asani. Aobenda oboku fana elongo. Nde réponse na pesi nelongo. 50 000 Oui, 50 000 $. Dollars. Oui. Maman Olive Pessi, Bino Bartiste, association d'artistes. Na yebite. Na longola na le côté respect. Na distinguer mama ni mama, mama njo mama. Oyo Pessi valeur na artiste comédien. Papa, monta 50 000 te. Lukande Komasas na vie Shaba. Bango batu bazwaki enveloppe na maboko ya mama Angèle Kanam ou ezaki contribution ya mama Nabiso Olive Lembe Kabila. 50 000 $, non. Oui, on va faire témoignage pour Solange Mindondo. Grande dame ya Moussa Nabiso à théâtre. Moi si munene makasi. So babi munene kanto avimbaite. Munene na ezaki na capacité na ye na lulenge na ya kosela musala. Na ndenga zali kosela musala na ye. Nde nazo benga ye une grande dame ya musala ya théâtre. Artiste complet ou azo kota na mabele lobby akeina musala na ye na savoir faire na ye. Donc azaki seulement limité na niveau théâtre. Azaki afungola ki chant na ye na ballet. Donc makambo belé oyo ya donc c'est artiste complet quoi, complet. Est-ce que vous avez moi ngolupé okutane na sur même scène et tout na même pièce? Tant on a kende ki année o basaki dialogue contre sans souci, bien que tant que comme il est à la TV na le cas quitté tu participes ki ango ngadia dia défense sans souci ngai to jouer ki 2 fois. Na benga makina fait paix à son âme le feu titengisana. Tout ça là qui ango na pays du peuple, Nani Mindondo azalaki de tous les temps on a kati à NTPC. Tout ça là kana Mindondo na matanga moko na bandal ye muta faire découvrir ki batuke nazana quelque part à danse. Nazaka nango. Mais quelque part à danse. Aya télémission abitika vie na ba costume babibino boyebi ete. Tango la moni ki esa ngabi Solange tekinga ya bive baye ba pete. Obando bomba ngoti wapi. Na longoli kazaka na desserrer cravate. Mukolango ezali kam moi pas taper quoi pour batu musuba kanga me bandongala na ba Luambo Franco. Merci beaucoup Okula Muchiluba. Batu boso ba la no na mikina de Chiluba facile. Bana beto badi bonvoi batu bikala bonvoi moi kulo eto a Chiluba. Lufulwa Solange Mindondo mutu peshe menshi manen tujiba jimisha mukashi munen wa mujimu wetu wa théâtre uvu enzama lo abunyi bakwa batu nondo numona mo mana ya théâtre so uvu na ya ngoma unayo na yilam uja ujilam ujipeshe ni moyo ni makanda pajumwe ni muchala numvone wi chalu chikachende chinyo nzambe amulama alama neji kujende dijima jijimushie tetu bashala ku mujimwe tekemena mukuji nzambe ayene mukale twasagile kajimalo ajubamba 50 000 $ au avoir mamwena jitunga Olive Lembe mufeshe kujibaba artiste boyeka fesha famille wa Mindondo au malo mafi manen 50 000 $. On voit mon 50 K. Nen bene muchima. Mana ba poste ba okanga mana ba makambo awa to ba pourquoi te. Yango ti to komona siko na bilili. Pona nini batu balinga ko tikela ba ninga espace te. Eza po so ba tikela bino espace. Ba cotisation wana bino ba bokino zwango. Bo ça yango makambo bo solo. Tant mieux. Donc zalaka bango pona bakaya boy. C'est pitoyable. Dans l'organisation, le président Fiston Azate. Nazate menaza. Parce que ceux qui même dans l'organisation, na okanga bangana, ponga lingaka, balo bapeke, omoni ça y est. Bon, pour ça y a ça qui va nomoni. Na okanga bangana,
nga na mutu abatu eza lolenge nzamba kelanga na ko échapper ngote eza teke pona za na organisation teke na otika bafle so linge ko ya nga na telemi wana e ko ya po e batu ba échouer non tous ensemble tous les Mindondo ensemble mais tous déplorer des comportements ya mabe tous ko dénoncer pour que jeunesse lelo alamuka asutuka à part mutu o auti ko longwa ka jeune kala mingte à traverser kana kivie boy telo ka kesa na kivie koba donc azaki ne jeune to zaki bien tango akesa nini akesa nini tango akomi vie po siko akomi vie vekoba siko akesa nini ale pembongo oh bon muta pesa pena longi po mama ya tabimisa o acha pena longi ya maoke mbongo ekoma na siko comme na destination te mais comment ndenge nini soki mitema ya batu ezali polele te bilisusu première dame alobaki tango yesu azokota na Jérusalem babi na yebisa batu no batika oganga alobi soki nga na tiki koganga mabanga ekoganga yango yoti yango mabanga mama yeti wamu egangi Merci beaucoup, Président Saïd. Babi peke première dame abimisi budget ekoyeli na maboka association te wana vraiment ekoyeli na maboka famille pe baza ko s'organiser omoni nga ele omona lobaka ba pesa $1 million ba pesa $20 millions na famille et ça kaka pona organisation ya matanga ba collègue ya mutu akufi faut batikala toujours ba collègue na ye ata boyoki ba pesi famille million mais lelo on a zo déplorer so ba famille bazui $10 000 ba collègue ya mutu akufi ba ke kuna ona bo pesa biso mbongo uniforme oh bo pesa biso mbongo ya to futa ba caméraman non ça se fait pas nulle part mais pour na bato bazolo ba ke fisto sai tango ezalaki ya makamba mundoeri alingaka kutuna ere sorti accord alingaka kusala interview te po ayebeka yepe azalaki di nombre banda ko soupçonner aliaki mbongo mais tout royo fisto sai libre comme jamais en fait moni ceux qui ba congolais ba quelques-uns parce que bino boloba ngote par rapport au bomona ceux qui quelques congolais inconscients baloba que ça c'est aller mambongo na matanga mndoi et ça va même congolais au baloba pe Félix Tshisekedi aller mbongo na matanga papa ba devenu et ça bena ndena ba baloba ke matanga ba lembongo mais oyo pene za bena ke to moni na vidéo to moni na ba photo est-ce que nga lakisanga photo ya mutu moko to lakisanga déclaration ya mutu moko parce que ba o nyonso baloba ke ça aller mbongo ba kutu bato ba cotiser même ata kutu ko cotiser te ça va intervenir dans la famille balobi ça sera comme njili donc lokola ye mutaye na bana njili na matanga mundori problème na bango ezalaki ke balingi balela mundori na njili lokola mwana njili oh biso to lingaki to lela mundori lokola artiste nde loko bana lemba basalite bana lemba balobi te ke to lela Mindondo na lemba pasaki te biso bana lemba to sala organisation na biso mais bolela kaka Mindondo lokola artiste to tie matanga na stade to kundie na nécropole faut pas tout pas confondre raté to la différence entre matanga oyo gouvernement a eu en charge na matanga oyo quelques membres du gouvernement ba contribuer ezaka ndenge moko te ba matanga ba papa wemba eza gouvernement matanga ya ngala mona mutu musuku take olakisanga na place to kundi mundweri par rapport à place ba kunda papa wemba eza ba organisation moko te baza ba artiste moko te mutu na valeur na ye na audimat na ye na ndenga kufeli na ndenge batu bayambeli liwa na ye ena batu musupe ya minene ya mboka na biso bakufa eleka nango pe ina persi mais ena batu mususu pe azalaki ne kaka mutu moko simple mais liwa na ye et c'est persi mokilité et lobele monde entier excellence Gentini Ngobila tia 10 000 balles Maman Olive a payé 5 000. Il a payé $2 000 pour un compte à 5 000 wana. Mais 12 000 wana et les cas wapi. Mais nabi na poto ko takuna ba détail mingi te. Pona la que sika ça c'est azali c'est que mutu ezo sala. Tant to bima pas gouverneur Gentini Ngobila. Na $10 000 o ya pesa biso. Yebango ke alimedia. Alimedia gauche droite te. Na longola na $3 000. Na appui ya ngai na ndeko na ngai sobe. To pesa déjà veuve. Moi, en fait, tu as na cercueil. Tu as muto azo pema na no atika na bana parce que kulutu na biso akufaki to ebite eloko nini esala ki souci.
Est-ce que c'est un problème mandako? Est-ce que c'est un problème minerval? Donc, si que la somme moi si souci on a été, tout longo la canane déjà. 7000 siko. Na bisio toko tana ba détail que tu nous souhaiter. Siko yo banda ozo 7000 divisé, longo na 2000 à libulu. Na cercle. Na cercle. Yaka siko na mambo mona na fikine. 1000 chaises. Baksala. Hein? Babu baksala. Kasi yango wana siko bato mo place, bato mona kana lembo. O andi maté, ndeni mbongo ezaki ba 7000 mais tomoni matanga neti ya 15000. C'est que quelque part à jouer le sous. OK. Biso moko peto zali. Yango na on déplorer. Neti mindondo akufi boy. Oh surtout ka tito kuna mindondo to kundiaka na mbongo. Oh maman Oliva pesa ki. On na pesa ki. Biso moko ba artiste. Wapi pe par na biso pe to kena na famille hein. Ya biso pe yango. Bon. Mindondo ko somela to ba uniforme yo kité. Oh biso pe na fo famille bo pesa biso pona. Alors voir partie. C'est vraiment, je sais pas quoi dire, mais ça fait mal. Perdre quelqu'un qui s'y connaît dans son carrière et tout, ça fait trop mal, mais bon, c'est la mort, c'est Dieu qui a décidé ainsi, on ne peut rien faire. Et nous vous demandons seulement, les fans et tout le monde, de nous soutenir parce que nous avons perdu quelqu'un. Nous avons vraiment perdu une dame qui savait faire, qui savait incarner son rôle, qui savait jouer. Elle était vraiment prête à tout. Et là, nous dans l'art, nous dans le théâtre, nous avons perdu quelqu'un. Je parle trop, mais aujourd'hui, je n'arrive pas à parler. Mais j'ai donné l'essentiel. Nous avons très mal. On a perdu quelqu'un. Ok. Kobong samutu nene vide zalaka makasi. Ponenga keya ozonga souté. Donc ça la rabiso passe. Donc on a passé. Souvenir ni na makasi ko kanisa tamu wazaidi na ensemble est-ce que tourna pe ensemble to tourna mingi ngaza mutu na trap na bandi théâtre leloté donc na tourna vraiment na mingi souvenir ni ozana ngo ndeko mindonda tikeli yo na ndenge bosala na ye souvenir na ngaya po tozaka ni malamu babenganga pe na musala na groupe salongo ayambanga pe bien vraiment souvenir ya malamu eza pona ye toza bato tozala na mabe na biso mais namona nanga mabe epa na ete nayoka nga tonganga te nga pe na tonga ete donc natika koyoka nga mabe pa pona Solange Minondo pona nga nayoka nga te voilà message nous allons na bino ba artiste pe na famille pour tikali message o biso o naza nango yake ya tiki biso pe to milengela toza malamu parce que mukolo ngo yebana te to yebi ngonga te to yebi mukolo te nyonso ezaka nzambe vraiment courage kaka na biso ba comédien na ba comédienne courage kaka na famille ezalaka pasi muto bozalaki na yesoka kei to sala esalaka pasi mais eza volonté nzambe nyonso totikaka na maboko ya nzambe mes condoléances na famille na ye na famille ya ba comédien courage na bango. Merci. D'abord, premièrement, nous souvenir ni nous avons Mindondo. Souvenir, bon souvenir. Bon, Mindondo, d'abord, il m'a quartier Nabiso en tant que tel. D'abord, va souvenir aux Belé. C'est-à-dire qu'il est très social. Elle ne pouvait pas passer tout un week-end sans tout le monde. Il y a Zagisko, mon dimanche, il y a Damas Naé. Il y a Damas, il y a bien. Donc elle était vraiment très aimable, très attachante. Ano linga koyoka mabe ya bandeko na pas batute. Ko biso za conseiller luka bandeko na ngana ilombe surtout. Donc soka yoki mabe olobi mabe ya ngai et pas na ye en tout cas ako s'en charger na yo avant ya osala nga rapport. Et sur le plan artistique, c'est une fille que c'est une collègue qui était très talentueuse. Puis là qui kaka actrice té aïkara danseuse té ya ballet. Mais Azaki peut comme un scénario. Azaki peut ça la mise en scène. Donc elle avait toujours des idées à proposer. Attention que ça rôle na été. Azaki toujours na souci wana ko bakise la muninga moins un plus moins ingrédient pour abon sa rôle na pour filmer bima bien. Elle avait toujours des idées. Donc je vandi na répétition ba idée. Et ça na coupe salon. Na coupe salon on coûte une nouvelle formule oh parmi ba dirigeants. Donc voilà un peu les souvenirs que je garde d'elle. Soit Azana on a problème, soit Ayoki on a problème.
aoya même voir que soigner ça va la musique tongo bo soigner après na poko ya tokutana wapi nazana mwa bouteille moko. Ça c'est l'image que je garde d'elle. Balobi siko pona pour mettre limbongo o mbongo bimage pa maman Olive o ANTPC Bolier o mbongo c'est pas première dame Bolier. Pourquoi Chers amis, soyons professionnels. Talanga bien, je suis un professionnel. Naïrole la Mindondo. Mindondo a tout respectable. Borotan va microter, bo alimenter la polémique, il y a besoin pour souiller l'image à Mindondo. Jusque-là, il n'y a aucun malentendu. Il y a eu juste un problème, il y a communication entre famille et comité. Bino ma journaliste, bo tiango ma foot à épée la moto, tête oyerole la Mindondo. Bo poser ma question au salle artiste, ba souvenir banini. Il n'y a pas de voleurs ici, bah tout le monde n'est pas responsable. C'est pas père de famille, c'est des avocats, c'est des. Hein? Il y a eu juste un petit malentendu et Namo et Alélo, tu as vu tous les artistes sont là. Il ne faut pas alimenter des polémiques inutiles pour nous suivre Mindondo à l'Aliwana, avec qui tu as ordre. Boyebi, je crois que nous avons une organisation à Matanga Batu. Tous les lés n'ont pas suspicion, il y a un bon côté. C'est vraiment mal propre. Alors, Président, organisation, déjà ça se passe très bien. On ne peut pas faire de polémiques. On est venu pleurer Mindondo. Alors, organisation, déjà ça se passe comment? On a eu. Bon, on a il y a un comité qui est mis en place. Biso Tozaka pour appuyer pour Makambu et les Kabiens. Et je pense que jusque-là, tout se passe bien. On est en train d'aménager ici pour exposer Cornaï dans le stade des Martyrs. Les travaux sont en cours. Il faut dire que parcours P Ezam Sika ou Ezam Moulaï pour un recueillement. Et je crois que tous les KRTNT, mon guitare, place d'artistes, tout quel lemba, tout zonga, tout coup, déjà amené ça au point. Et voilà, donc tu rendre hommage Ndengekara Ezalaka. Merci beaucoup, Président. Merci. D'abord, tu bina na yesika moko to lata na rafia. To longola bilamba yesika moko to lata rafia to bina to buka loketo ensemble. Ezana ba image, ezana ba photo. Donc souvenir makasi yangwana. Et puis tu travailler ensemble na théâtre, surtout to zo sala ba biloko na biso banzonzing groupe Kilimanjaro. Donc tu zala ki ensemble. Ti akufi wana ezali kambo ya kokosela moweite mais vraiment zali proche. Message nyoko tikela ba comédien ba tikali en vie ba comment ko wana ba ndeko. Tozala bomoko. Hein, tozala ensemble quoi. Tolingana. Po soki tolingani tango okufa oyeba te eloko ni koleka. Par exemple neti boye. Hein? Alali akei. Makambo zoleka oya yebite. Mais tango toza vivant toyeba ko sangana ensemble tozala bomoko orgueil po biso pe tozalaka toyaka na sima ya baninga ya ba mikolo ti lelo to ko vivre ba oyo pe bazwa na sima na biso balinga bazala sima na biso po ba vivre pe longtemps. Donc c'est ça. Très belé liboso na groupe Salongo tant bazo travailler na Lipati. Donc ba rôle azako jouer azako s'appelle sanga. Presque peut-être travailler nanga nyoso salaka pona ko koloba teke soki mutakufi bokomo lo babola munaye mais pona Mindondo na zolo ba vérité. Donc azako travailler bien. À partir de pona organisation ya ANTPC pona matanga eleki ndenge nini? Pepele ya ndingo zo mona wa pepele. Donc tous ensemble lobby ku to mona chusu pepele lisusu. Et ça échoué par rapport à bolé bambongo soi-disant. Wana seconde ndio banuke na polémique na linganga ngote toza pepele. Merci. Ve Johnny Tchakala. Affaire à $50,000 au bino ANTPC Bozue et Zawap. N'a bien honte. ANTPC $50,000 famille. C'est-à-dire babi bino ANTPC ba lobinde Patrick a $50,000. Et ça on le coûte. Il Patrick wana na ba voice atindeli ba to lobi ke bino ndebo. Non, Patrick a lobi boye. Na yokso voice. Boza na lukuta te bino ba journaliste. Bino boza na lukuta te na yokso voice. Patrick a lobi ba tu bazo spéculer ba bi ya $50,000. Ba tu ba lobi. Ba tu ba lobi a $50,000. Abi ce n'est pas vrai. Na yokso voice sango. Nazanango. Ay ka se bongo ndeni yo mo sala commentaire buso. Commentaire à Bousso Bateza Nenge. En fait, le voice ça on nenge loba magi bien. Loba na voice. Loba voice yo kaki. Bino bozu c'est côté ya bino bolobi pesusu. Kuna pesusu ye. Bango famille zu 10,000. Non. Ngana yima kamba mbongo na te pona sala pete mko maman li fasalaki. Et puis na sala pete démarche ba mbongo te. Olaninga. Ouais, ve Johnny Tchakala. Souvenir ya malamu za ngo pona Solange Mindondo. Ya bien kitoko makasi. Toi qui n'as ces derniers temps na ba tourner ba troupe à théâtre
totambola pa besobe pa ba debeste et pas ba ali totambola ba place ebele ba troupe nyonso tozana lelo nyonso toke salanga bien makasi tozala zala naye bazali mwana moko wa mwasi oyo alekaki même ba oyo nyonso bazali même ba Miss Lolo ba ko télématé ba on bi parler l'équipe ba mais Solange te ya zali combattante avec na ba idée na kasa association association ka moko ya NTPC eloko makasi oyo nyonso ba ya mike wana tokena ngwa donc ya bundi pour société lema allez moi moi c'est bien il y a osakana nete ya Johnny merci nanina tuna lobi na zakina Patrick Ngolomi ta sura ngebebite parce que so zakina réunion na ndimite zakina réunion suka bino ba mtia mabe bino ba journaliste pour même tamno vérité ba mtia mabe bino ba journaliste réunion suka kuna masomo lo bagini tango atuni kutu wapi papa ntsakala wapi ba mbalo somo bazatenga na tini ba mission na compte ka matanga ya kota situation tozala kité mais tant comme na alobaki nini mbongo wana mama tro ata ya muke yango oyo kaka contribution ya dete wa mako pesa apesa ki masuma zwaki habito sala on peut ba misala est-ce que biso masuma ka dolia mbongo wana po asana ngoni mbongo mkemke Patrick alobi mbongo ma Denise wana na bien on te kuta pardon wana lukuta na yebi yango te na yebi mama kukuta na mama na tala mama buti kutanga ba koma ba première dame buti kutanga ba koma na pamba bino boni boni ba jeunesse boza mitia mabebu yo tanga koma mama Denise te nazolo ba o Patrick alobi tika kuba Patrick tika mama kokotanga bongo so mais kero ko tura ba basaki de marche nazana kati NTPC ozape moko ya ba cordon o bazo attendez Nzambala azali membre azana membre ya comité mais to ça démarche te Nzambala yo c'est biso to na attendez zela to loba zela nanu omoni comité zato biso omoni comité omoni zela Christian omoni comité zali déjà ya image soko lingi na tindeli yo alobi ke mbongo oyo mama Denise atindi apese pana association pa nani yo tanga mutongo yo tanga apese pana po Patrick a biso vérité oza pesa nani apesi epa ya président nani yo de lobby mengana lobi mbongo nazala ngo naza pe na lien na koko mais biso to yebi yango biso to yebi yango te lobi Patrick azaki très fâché biso to yebi yango te contre les artistes to yebi yango te yo yebi ke mbongo monsieur aux États-Unis mais ba président sur roti qu'on a oyo makamwa alobi même proche ya Mindondo mutu wa za na poto atindi mbongo po akotika na famille mutu ana tinde bango facture récit mais ba moni mbongo te abia kotanga ba kombo sora tangi ozala bien atanga toza association Miss Lolo to intervenant ke za makaba association atanga nde kombo c'est bon na rotinda na ye oyo à part bambongo bapesa oyo minene bino boyebi oyo ye moko azo réussir na compte na bango azo yebisa na association alobi bango na bayanzi nde eza boye ata 10 francs alaksaka eza ya réception na mbongo te mutazora mbongo grand frère na bango ya sala kaka papier nyonso basala moni sikoyo est-ce que oyo ye azo ko ayebi yango alobaki na biso wapi yango pardon na matanga yoka biso te na mama ewaso ya Mindondo eza mokie bazobunda bango mo bakunda Mindondo waso yo oli polémique to loba mabe po ekomela ye mais na yebi Patrick aza maître ako tenir ba propos bon te devant ba journaliste to loba bien ce qui mama Denise appelle ça qui il fasse à clair après c'est mon pas moto bon mutaye biso monda batanga kombo le quoi le bien aussi te ba kombo yeleb sur caméra tous en association NTPC zali je n'avais pas cité comment moto boy azo qui a réception ya mbongo le quoi ya sala papier moto ça c'est mbongo ayela biso ba preuve wana to le kapuna ko démentir to ko ba vérité le quoi to yebité biso la société moni mbongo ye pas moto te to le banine to belote donc place CRP à la kisa vraiment à la kisa biso qui non aza penza doyenne aza penza muto ya yebi a donc c'est ça rumeur eza ya makasi eza entre bino famille nae artistique na famille nae biologique message ni ya pe ko pesa na bato ne so ba ozoli ba ko landa bino
Non, on a eu qui rumeur en moitié puisque n'a vu que ce qui lelo corps et bimi journée à lelo parce que famille na biologique na biso ba artiste tout ça qui même lelo ba parce que programme aux famille pesaki na programme oyo ba konzi ba pesaki biso par rapport à espace ya rolela yi moi décalage ya ba ni les alaki et ça qui moi bien té bon tant que pour maintenir date ya lelo ya mercredi ya lelo pour na kobimisa corps na yango moni toza ana cinquantenaire pour na kobimisa corps. Merci beaucoup Papa Sundiata. Merci. Vous pouvez expliquer qu'est-ce qui se passe avec les consommateurs les canaki les souvenirs ni ya watike. Maman ba souvenir ezebe les sona bina bandotanga msuna obosa. Donc tozaka na passe de komoni azaki ya malamu azaki mama malamu. Ce problème est là, dans le moyen qui est arrangé. Donc, les souvenirs sont bien. Ata mokili ke balobi kenga aoboma yo akokate donc nzambe kande mutapesa kanzela famille bazaka kimia na biso bandeko na musala yo souvenir ni malongo za nango travailler na ye na théâtre souvenir ni za nango be ni théâtre ni nyasuka bosala na ya souvenir nange zaka toli toli kaka pesa biso boza bien na baninga. Donc, souvenir dans les arabes tolus, abanda vanda bien pesant. Merci. sango ya Ser Mindondo na yoka kiango na kota ki vraiment doute po babenganga na 6h du matin batuninga yoka Mindondo akufinga biza lukuta donc nandima ki vraiment teki akufi parce que to utai kozane na de ya Roger azala ki vraiment moi simoko parmi bana basi azala ki vraiment wana non esala kinga passe makasi ene eko benga lisusu mutu mususu ndai kufinga te akufa kina ba 4h. Donc, ça là vraiment passe ma casse. Ça là vraiment passe ma casse. Comme on a Solange Mindondo, coach nanga po coacha ngai na biloko titi kalu na kini malebo. A coacha ngai donc na yoka ki bona passe ko perdre moko na ngai. Déjà ba souvenir ni ma casse zo garder na mémoire. Un souvenir à ma casse vraiment tozala ki plein de actrices tozala ki belé vraiment na casting. Tozala ki film moko tozala ka mo Paul le boss. Le temps est au la deuxième casting à film Moussous. Il est vraiment ya Koti abi ya Pekale Kinangai. Félicitations, tu as bien joué. En tout cas, on a vraiment na film on a dirigé ata 5 TDT ata moko a pâté. Mais parmi batu ba jouer film yo vraiment au pâté au Koti na mutema. Donc ça l'a bien vraiment félicitations na miso batu belé. Et ça l'a vraiment bien makasi. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Et ça qui n'ont non te solo là qui calme. Solo là qui calme par rapport nous autres ça vraiment bien. Solo est calme par rapport au ndenge et les cas qui n'a derrière Roger. Ya ngote tolinga qui est les cas. Ce qui vraiment balobi ke ko welela mbongo entre biso na famille. Ils ont vraiment dignité. Ils ont vraiment bon côté. Obiso to dans la souciance de on a biso to wela mbongo pona ulukanye. Ah wane kana kaka ba les on dit ndenge za la so star akufi et comme ba makambo ebele donc vraiment. Ah merci. Ouais quand tu vas to tambusa micro na biso et tous a bon na artiste et comédien. Boye ko partager bongo mawana moko ya bango. Mbote ndeko na ngai. Boni santé. Santé bien té. Pour ninsu. Tokufeli ntamunene tokobungisa sikote. Muso ntokufeli. Da poteza nano.
nino bozo bongiseta ke bino artiste comédien pona ba obseki ya Mindondo. To le laye na niveau na ye, auto sala yangwana. To le laye na niveau na ye. Azaki n'importe qui te na monde na biso. Allait vraiment dans icône quoi. Donc à mutu bombo ya mukite. Donc to le laye na niveau na ye. Relation ya yo na Mindondo ya inde. Bon relation na sœur Mindondo le côté mabe to bon on a télé na TV. Na yebite soki ya yeba ki nga gérer. Mais du moins na matanga ya président Mondoueri nga bandoko modéré. Tant zo modéré ayo yebsanga abenga lito yebsanga yebisa bato ba liboso ba réclamer ça parce que bato bana simana ba monate. Et puis désert liloba tant na kiti na podium abina zo repesa se soulager mais zo banga ba shegi wana ah roti kanga te. Donc lo mi balonga na kanga na ona yebi ona solana ye yango wana kaka. Donc c'est une série tout à la TV, net na télé na TV, il y a trop à markanga et tant azangi biso kanga na pete boy. Les séries qui toya, d'habitude to koufeli. Donc pote avec mon dorine kaokite, il y a aussi biso le sous. Donc c'est un peu ça. Merci. Merci. Micro toujours toza otambousa, micro international, toza toujours otambousa banini micro na biso. Et mbote ndeko papicho yama. Mbote ndeko nanga Zacle Mwamba. Toza on a peut-être cinquantenaire pour na lever accord à Mindondo. Et relation ni ya yo na Mindondo zalaki na. Ma Mindondo ya liboso na baza ba icône biso ba on ba laxi biso nzela. Ba mama na biso to na musala théâtre to kuta bango baza ba mama mo baza na biso ba pesa biso ba concert. Ce ba tout ba tali profil na nga ya WhatsApp na chelongi na nga na mère na tournage mo to tourner 2 ans passés. To sola ebele bon baza ba mère oyo bazo pesa bano bazo esika ba pesa ba chance par rapport à miso sa oboa ki sa mutu mais mère wana ndo pesa biso conseil yango lelo to yeza jour ya obimisa ebembe na ye yango toza na hôpital de cinquantenaire nini rogoloba na bato tout bazo lando à travers le monde pona artiste Solange Mindondo autotika biso pona oloba kaka ezana opasi kozanga ye soki eza pe pasi pour lelo ba artiste ba komo kufa ebele to ebite so eza pona nini donc eza pasi atiki bandeko pasi eza rapo ma Mindondo musutu ozwa zate donc souci na biso eza ka wana nzambe kaka batela alokela enzele sika kei donc tozana ba regret po tokomozanga ka ba oyo ya biso tozolanda tokomozanga ba toyeba te soki ba artiste comédien ba sale loko moko boye o nzamba komoluka pesa mongo non et tout moment to comprendre to tole la vie Mondoueri le tole la mama Solange toyebi te so elobi na simeza la nani soki za penga soki za na donc to ana regret na motema. Merci beaucoup. Merci. Il y a Bisso artiste à Mindondo. Mais avant cela, nous allons d'abord entonner l'hymne à ANTPC. L'ANTPC qui est l'Association nationale de théâtre populaire et de cinéma. Donc, monde des artistes comédiens. Monde des artistes comédiens. NTPC, vive les artistes comédiens. NTPC, vive les artistes comédiens. Solidarité, la dignité et l'honneur. NTPC, oye! Oye! NTPC, oye! Oye! Bravo pour les artistes.
Merci l'artiste. Bravo l'artiste, bravo. Bravo policier. Bravo, bravo. Interpréteur, oye. Interpréteur, oye. Bravo l'artiste. Bravo. Que ça la tour.